lokola malade ezali na souci ya mokonzi ya mboka alobi ke bato bafuta mai te pendant 2 mois, bato bafuta courant te pendant 2 mois. Par avant to bando futa facture 5 000, facture ye 25 000 francs. C'est que ça plus koleka par rapport à bando futa liboso. Wana seke basali kaka ba récupérer 2 mois na bango wana ba mois na bango na ba récupérer sur na montant ba pesi. Montant ba pesi biso le to futa 5 000. Le fisco 25 000, c'est que x2 na ba retard, ba chena ba retard oyo ba vanda ina ndako. So biso na musala na biso difficulté ya liboso ezali 1. Biso to somba biloko en dollars. Auparavant to bande ko somba bango na primo ya moke na la sociale. Biso eza ba loi na to ba lo te ba voter loi mo we ba sala ki boye biso eza social. Peuple oya suka vraiment à se retrouver à mon atelier. Oui. Ça bien en mboka na biso pour na biso Congo na ville qui ça possiblement na ville qui ça comme il passe au moni lipa elongo 200 et comme 300 pour la dendo par avant bando te comme 1000 francs bando te comme 1000 francs mais comme 2000 yango na penza passe donc singa na bakonzi ba ko kolina na biso. Merci cher internet, bonjour, bonsoir, bisika nyoso so mi bino ndeka boyebi o chaîne na bino bolinga makasi Congo Suisse Télévision. O balokela bino ba image ya bien ya kitoko ba news nyonso eleka na ville province de Kinshasa précisément na Congo RDC. Ndeka toloba ke toza bana misala na bino. Toza ba travailleurs na bino. Poto pesa bino ba news nyonso eleka na Congo Kinshasa. Ndeka na memeli bino de news ya lelo koyebisa bino ke na Congo souffrance est commis plus fort que ndenge zalaka liboso. Avant la banana pesi bino nyonso ba mbote sike zwami bino. Esika nyonso bozwami na Brazzaville, Angola, Gabon, États-Unis, France, Belgique, Suisse. Ba mbote belé sike zwami bino na lela bino ya lega. Bino bato boza déjà ba abonné fidèle ya Congo Suisse Télévision. Ndena lela bino. Na linga bino ya dega. Ba o nyonso pena no ba s'abonner na chaîne na biso Congo Suisse Télévision. C'est simple. S'abonner nyonso yo lukaka oyoka omona na Kinshasa otuvana Congo Suisse Télévision bambote belé na maître John Motema maman Micheline mon boss ndeka na bwa na yebaka ndeka na bwa ki na yebi na pokwa kodeza maman Micheline mwana oye to yebi ke ba confirmer salema ki ba nini mais mwana article la mwana yo amamati oyebiti ndeka to sala osala kabiso mo ba bien mo ko mo belengi mo ko lelo nega totambola na biso pona ko lukela bino information to ko découvrir na kini souffrance eza makasi pe to ya souffrance ezo monter ezo matakaka do so to lali to lamuki to ya souffrance emati to lali to lamuki to ya souffrance emati nega dollar ezo mata pour lelo pena na kini Kinshasa $10 et combien na 20 000 francs congolais $10 et combien na 20 000 francs congolais. Donc nguba oto bande ko somba 100 francs le longo be komi 200 francs. Moi ba nguba wana obino boyebi. O ba fana na Kinshasa ba yebi ba ope ba ya Kinshasa ba yebi. Ba ope ba bota na Kinshasa ba bimali banda ba yebi. Ngubo bino boyeba bana ba chasse ba kana ba chasse wana. Ou ezala 100 francs, 50 francs mais lelo ngube komi 200 francs. Et là, on yo tikaka na tawana na oyebelaki na yo muto yaki avant confinement ok yeba ke lelo Kinshasa et komi kopela moto. Et là, on le biso président de la République Fati Beto. Alors que non, comme on a problème na mboka na monde, il y a maladie to bien confirm 19. Alors que 2 mois to kofuta maite na kurate. Peut tout le monde va facture banda ko yate. Mais loko lekeli biso ezo lekela biso facture eye ba futo donc facture totale na facture surtout sali calcul ndeto banda ko futa na ndenge ye do ba sel ndeni ba zui kaka ba nyongo o 2 mois to futi wana te ba calculer na mois to za ba bakisi donc facture ebimi 3 fois plus au to futa. Il fallait bâtir la biso to futa na biso pour to message na souffrance na biso to message na difficulté na biso il fallait bâtir mais ba non bo futa te gratuit offert par rapport à maladie na mboka confinement ni mais le lot to remarquer que ba facture yé plus
3 fois que ndenge tofutaka liboso esali pasi makasi na mboka po lelo eya na biso bamisusu baza na Kinshasa bavivaka na bato baza libanda mboka akoyebisike non grand frère koure madi koto facture yebo aondima te menga na yebisi bino eza vrai facture ya courant na mai emati plus 3 fois plus que ndenge tofutaka liboso mais biso toyebaki ke non eza nango gratuit ok eza nango gratuité basali na basystème na politique na bango po ke bamatisa na bandenge na bango babiloko nyonso bino boyebi totika na baproblème ke biloko kolia nyonso na Congo emati mais eloko ezolekela biso ke toza na problème na monde malade ekoti na monde société ekangami université ekangami école ekangami église ekangami activité nyonso eza bloqué eza fermé mais biloko eza ya komata mais courant eza ya komata mai régie des eaux fleuve ya biso moko inga ya biso moko zongo ya biso moko mais emati par rapport ya nini par rapport ya nini bakomatisa tina niveau wana lelo kande na otambola bitambola nakutani na jeune garçon oyo avivaka na ye adebuyaka na ye na ndenge ya kini mpo kini ndenge eza awa balobaka soko oluki te okolia te biso na Kinshasa toliaka na taux du jour so lelo oyoki mutu mpe azobi na kobima te c'est que okolia pe te loba obombaki mwa quelque chose oyebi ke te lobi nde na obima te oyo nabombaki na kolia mais soki esili yebaki soki obimi te okolia te bavrai kinois bayebi mwa langilo biso bakinois tobetaka otipe otilaki kini bongo mais rien ne change na Kinshasa totia oyo te tosala oyo te tosala boye te tokende kuna te finalement tokosuka wapi mboka ngo eza ya biso ou ya biso te toloba te bakongolais déjà balembi do etikali ka jour moko ezabana ka jour moko biso nyonso tobimi na tongo tokangi basaki na biso bisaka na biso tobandi kokende batuni biso tokela pe Congo mobima nde tokei batuni boke wapi te tokei toluka ta mboka mosusu tondimi tozala biso ba étranger mais Congo etika na vide bongo bango moka bakonzi yango soki na banani batika no badirige na Congo na bango toyeba soki bazabe baza na mawa bakongolais te député pour déclarer mbongo pour na congolais député pour déclarer makambo courant na mai député pour déclarer makambo social député a déclarer salaire na il faut ba matisela ye il faut ba matisela salaire na ye mais jamais à déclarer pour le Congo, jamais à déclarer pour le peuple à voter qui est, jamais à déclarer pour le courant, jamais à déclarer. Donc, il y a déclaré salaire à sa poche, à sa la vie, à sa l'ambiance, à qui ne place à l'ingo kende. Mais finalement, tu votes pourquoi nous les Congolais, tous souffrir. Ce moment où tu vivre dans le Congo, c'est pour la grâce à Nzambé. Nzambé ne t'a pas azobaté la biso. Au lieu de on a 200 francs. Au melima au lali lobby pour la mouki na tongo au col du soko ozo soko zu soko zute au lali bunzala. Et là il y a pas si tu as malade na mboka. Ba pasteur na biso ya Congo. Azu numéro na ye, il y a un pesa, batin de ba dim na un pesa.
Mais un pasteur aux Osengadim était que mon dima azo salate, ba société a bloqué, misa les ate pour la maladie, mais yo te numéro na yo, au fungoli groupe WhatsApp na yo, pour bandimi au sala prier na téléphone, pour bandimi tin dans dim na M-Pesa, na Orange Money, na nini, est-ce que c'est normal? Ok, na mboka na biso tona ba grand pasteur, o bazana ba mbongo. Ok, le lonne malade kota ki pasteur pa ba non, na bandimi na ngata e belete na somba ne fiske sasa ki aloso na kabula ba ngata kopo moko na bandimi na nganyonso. Ata muto asala monte. Ata muto asali ya monte. Lelo to benga ba misie ba kisi, ba ndoki ba démon. Les joueurs basimba ka bakisi mais ceux qui total la plupart ba joueurs na ba mise basali ba don bakabeli batu ba biloko basomi ba loso ba madesu ba sikre ba nini bakabeli batu mais pasteur nini oyo lelo ako leka lo ba non ngai l'église na kabeli ba ndimi mo ba sakombe loso moko pona malade zala na mboka po bazo limate. Oh, bango bazo landela kaka bandimi tina bandaku koyo sala ba prier na bandaku batila bango ba dim na ba M-Pesa ba action de grâce muto zo sala te dimi wana siko ko zongo wapi afuta mite to so kende wapi lelo na Kinshasa ba news ko makaka pasteur a violé. Pasteur a sali boy. Pasteur comme politicien. Atiki makamonzamba comme politicien. Pasteur finalement to komi wapi. Hein? To komi wapi. Yango to zoloba bana Congo. To telema biso nyonso. To telema biso nyonso. To eba to zo kende wapi. Tous à la bomoko to lingana. Mais c'est normalité. Les banganga, on te yebaka banganga ba marabu, ba nyonso, ba komi ba sali nzambe. Ba komi ko prophétiser pour na batu. Ba komi ko sala ba miracle live pour na batu. Balongwe banganga babatami na sima ba église po ba moni église comme corps, église comme société, église comme marchandise o bango ba oteka. Pasteur bote ba monga mabonza, pasteur biko sungana loko bo sali yango mena suka pasteur asombi jipa o le ko mulebe ta pasteur na o le ko benge pasteur a pepio ka mbota ki mais yo mon dimission ko sala jipa moni pasteur a ko la mulo ko tele mo ko changer destination na yo o memi o tela jipa ok na yeso ki po ko tika na destination na ye o changer même destination yo bando kende mais ba pasteur ba on ne moto fo ba la exemple wana ba sala ka ya moté ba on ko ba intérêt ya vie na bango ya bana na bango ya basi na bango ya ba famille na bango ba kende ba poto ba monsieur chrétien ba komi a minze molelo lobe mi a komi pasteur a fungo l'église to kende wapi mboke zo tambola te bazo lobelo côté mboke zo marché te bazo lobelo côté et le bana montagne monsieur na biso faire rigola moto na passe zo ba qui se passe o kindo kité malade za na mboka bato ba travailler te ba se le côté mais yo passer au titre numéro na M-Pesa ya Orange Money ya Airtel Money pour batinde la code pour batinde la ba action de grâce pour batinde la ba dim na musala ni na zo sala mutu nyonso akomaka na cop na ye mutu nyonso akoma ko luka bana balia mais to éviter ceux qui toujours kende wapi donc to komi vraiment na suka na Kinshasa et kozaka mko mususu to lamuki biso nyonso to telemi na Kinshasa to zuba saki na biso to ke na biso ata Angola to kotonda na Angola so batumiso ni te to lembi Kinshasa to lembi Congo aleboke na Congo ba botika to tikina ba konzi ba mo ba diriger ba mo ko ba lingi intérêt na ba mo ko ça va ba mo ba travailler ba mo ba patron ba mo ba sala nyonso to éviter ce to voter la ba mo nini na tango ba élection onga mama bonheur papa social onga etel onga nani mais les lots bolongo ba mama social boko ba mama kanda ota mona ba jeep fumé
quartier donc ba voter na quartier oyo tant comme député OK ou ba jouer salaire nini olongo changer OK na commune musu pour na commune na ba yebioté et ça passe nzambe ajuster Congo eza ya biso nyonso mboko eza ya biso nyonso ba congolais to kosamate to telema po to bunda po na mboka na biso botala image oyo boko pesa nga raison. Merci ndeko bonjour ndeko ngai. Bonjour papa journaliste. Boni santé. Qui m'est allé dans le mais tu es sur le terrain tout le monde ozoteka ba dendo ba kwanga mo biloko ebele ezoleka ndeni kwa ezoleka moke par rapport ndenge ezalaki liboso situation toza nango eza difficulté za makasi par rapport nde tozalaki nango liboso neti ba difficulté ni bokutana na mosala na bino na mosala na biso difficulté ya liboso ezali 1 biso tosomba biloko en dollar auparavant tobandaki kosomba yango na prix moko ya moke mais lelo oyo ekoma likolo par rapport ya dollar lelo toloba eza na 200 bando osomba carton biloko na 17 000 lelo tosomba na 45 000 difficulté ya liboso yango wana de deux soki osombi biloko po etekama circulation nde ezalaki liboso eza esu te yango wana mpe nde ezoboma biso donc biloko bando osomba na 17 $, mais lelo bokomi soki otala obeti na fa bokomi na ba 45 000 francs. Est-ce que bozo bénéficier ou bien nayebi te oko expliquer biso? Bon, bénéfice eza koloba ke bénéfice eza mwa passe tozobunda tema ya mosala tomesana nango toyesa bana tobokola bana batanga na mosala oyo yango wana tobunda moke po tomeka koexplike bandeko oyo baza libanda bayeba mambo eleka na mboka na biso situation eza vraiment passe na mboka na biso Kinshasa. Précisément oza na commune nini? Oza na commune mpe na quartier nini? Oui, toza na Matonge sur avenue Jabi, toza na Kalamu, précisément Kalamu. Action na biso eleka nango bien mais confirmant batu ba oleka lisusu ekomi 18h batu bakoti mpepa maleli na situation ezoleka ya corona na ville ya Congo. Soko musala obanda musala oyo ça déjà combien des années na musala? Oui, musala oyo depuis na bandi yango depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, disons que 20 ans d'expérience ya musala oyo. 20 ans d'expérience toza nango. Lelo toboti pe bana ya musala oyo tolakisi bango musala basombi pe mapango bakoka kosomba mapango basombi mapango kaka na musala ebebi nde par rapport ya ndenge mbongo to eza komata likolo biloko ekomi mpe likolo na sanso sikoyo conseil nini okosenga soki lelo babiki te batia yo okoma ministre ya place moko boye mpona makambo oyo ozokutana nini okosenga soit bapesa opportunité moko okutana bakonzi mpo oloba pona musala na bino po nayebi ke boza ebele na ville ya Kinshasa bosala musala so opportunité epesa meloko te lelo ndenge baolanda bo bakoyoka sikoyo mwa ide nini okopesa bango mpona bino? Oui, premièrement merci mpona ndenge osoulevé ide wana eza ya malamu eloko tosengaka bakonzi eza social biso eza baloi wana to baoloba te bavote loi moko oyo basalaki boye biso eza social peuple oyo asuka vraiment ase retrouver amona ke oui oza bien na mboka na biso mpo na biso Congo na ville ya Kinshasa possiblement na ville ya Kinshasa olie ekomi pasi omoni lipa elongo 200 ekomi 300 bula dendo par avant bandoteka 1000 francs mais ekomi 2000 yango wana mpenza pasi tokosenga na bakonzi bayoka kolela na biso batalaka intérêt na bango te batala mpe intérêt na biso toza population biso nde batotyaka bango na baplace wana bazali mais so bake kuna babosani biso koya na bango awa baya ozongela biso wana maponamo bakosaka biso na polo bakosaka biso na mwa libanga sukali alors naosenga na population nyonso tu élection koleka nango mais voter moto oyo yebi ke lobi ya koporte implice tosala mpona sentiment te tala lelo oyo bajeune bakoma obunda kuluna mpona kozwa 100 francs kobotola bato babiloko na nzela eza pasi yango tolelaka na bakonzi soki baovote bandeko na nga bakongolais bapeple congolais soki bovote moto botala motu wana azalaka wapi makanisa eza nini akoporte mpona
quartier na bino. Mais tu occupé le sous pour makambo mai président de la République après ça que non de toi na confinement tout ça na problème maladie na mboka alobaki 2 mois to futa mai te pour atteindre na yo ki ba facture est plus que ndenge ezalaki liboso mpona yo okoloba nini mpona mosala na esengaka mai te biso tosala na mai na oloba nini toza na état d'urgence. État d'urgence elakisi ke toza na maladi na kati ya mboka lokola maladi ezali na susi ya mokonzi ya mboka alobi ke bato bafuta mai te pendant 2 mois bato bafuta courant te pendant 2 mois. Par avant tobandi ofuta facture 5 000 facture ye 25 000 francs c'est que ça plus koleka par rapport nde tobandi ofuta liboso wana seke basali kaka ke ba récupérer 2 mois na bango wana ba mois na bango na ba récupérer sur na montant ba pesi biso le tofuta 5 000 tofuti siko 25 000 c'est que fois 2 na ba retard ba chena ba retard oyo bavandaki na ndako. So biso na biso fleuve eza ya biso mais kobomana toyeba te soki eza mpona nini. Ça va, merci na sepeli papa. Merci papa journaliste. Bonne journée. Merci. Bino mo bomoni na image oyo bolandi bino mo boyoki muta dendo ndinga lobby baba ndo so mona $17 mais lelo komi 45 000 francs congolais 45 000 francs congolais et logo ya $17 47 000 francs congolais si on a minute sur dobeti 47 000 francs on a eza combien eza combien tout ça la peine fort to bunda pona mboko na biso oh non so azana posa ala na ba news a bien azwa ba information bien chaîne mususuté place mususuté Congo Suisse Télévision ne komemela bino ba news ya bien ya kitoko ba vérité o ba bombela bino na ba TV na bango me biso lo ba na biso poto na biso banquitaire to bomba makambo Osé le grand caméraman a filmé bino moni image ya Osé mobala ba fossette mobala mbinga ba mote belé na président boss nanga mobala mbinga mobala pembe motema mama Micheline papi au Congo superviseur ya pembe ba bio likofisa frontière yende sans oublier ba collègue nanga nyonso na pesi na ba mbote ba fossette moi ça banzela moi ça ba fossette do yata sécurité za la kaka yata lobika ko loba pa mekoti na mo Marotu ozati la ke libaya mais akokate. Jérémy, mon frère, Bamote Belé, collègue nanga. Joyce, Benzema de la presse, ma salutation na yo. Nabo sanité moteko azanga nzoloko. Gelo ngaseng. Bamote Belé, nabo sanité kopesa Jojo Kabuya. Mote belé Kabuya ba mote belé sike zali yotala bayo Chico Olingi Zaza na l'élan ya dégâts webit na l'élan ya fou Johnny Scandal babi Johnny Scandal na l'élan ya dégâts na bosanité Chico Olinga Chris Lutumba Bamote Belé sike zwamio Zakalo Lukuni 0-0 Daouda Yabarouge sans oublier Jonathan Jojo Bay Maître Malix Bamote Belé sike zwamio na lela bino ya dega Congo Suisse chaîne bino moko oui mais la bino ba nous bien beau s'abonner massivement na Congo Suisse Télévision. Bye.